jeune moyabo konda demi na imasa comment on a fallu on va na rapport na bandal on a bandal ça va ba si nous obina force il obina mon ferro bina idachi ya to ke non sebe o tinda fali abina oh mais si vous ça la tester eza histoire vraie eza ite ke on a penga na tuninga rate cheche de bala tinda fali abina mais cheche de bala mutaib sa fali ke no bina non tala donc na masolo ya quartier latin cheche de bala za mukolo ya fali pupa aza mukolo ya Gibson si Gibson na misunanga ah buron pela na misunanga mama le tout pas na misunanga ça va depuis chongam na pesa ba danse na kina l'accès na bo marché po bo mona ndinga bina bulule po balinga qui était na basam chitu nazo ba no vérité histoire zéro mama bon copine na clip ya V12 na album attentant c'était Eric Touti qui lui a amené chez Kofi là-bas à Montfleury. Ouais. Alors, ngai mo siko na vandi directement na moni na rap siko na Osho na moni ba ye na ye. Carrément dans un chef de répétition. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire mon travail. Je na tout nié comment? Bonjour mon frère. Bon nous a bien nani. Si nous obina bien comment on a fallu ça va. Binana. Guru na sa tête c'est ben ngamo na zo beta drum. Abi na bino David. Et balolo ya loquette tu a fallu balola wana na lukango tilelo ezara souté. Masola balabala cheche de bal balobi atikala na okende potote ayebi makamba potote potope yebi yete tilo ndanga za bena mandef oyo cheche de bal na kenda potote oko répondre bon quand on te répétera là ba jour mususu pas na mo ravi na mo pa epsanden cheche de bal tous musicien mo boy ba ila inga ye lobi na mon frère mutakende so langa Eric Touti ngabi ah président solo musicien habite ah zéro mon na mon frère ça qui teste na mon frère na mon bien mais na ça que non pour ezala be fois na o chez pour biso ba ministre pour ça ah voilà un chef de répétition Blanchard Miatezolo bassiste chef d'orchestre David Mukolo kolo songa babia on a jeune on a le terrain ngoza et bande l'avenir yom to bina na nzembo wana cheche de balle et le ngonka yango après wana David non nazo le bat chouchou play petit Linda Yéou taïba déjà aïma bien. Chanteuse musu nanyo azalaka osama bala mibali boui. Abusa ni kombo naï. Chanteuse moi osama bala mibali. Mama bali ben nen. Azao zayemo ayepe chenga na palon mon ami petit moi si. Là c'est ah, yo la petit ndeni. Tiki na petit. Oh bon na ngai. Ah chanteuse mo bo yema na bosa ni kombo naï. David, moi on est journaliste, mais vie na yonyo sur ça là, c'est pas dire que au publier en internet, tu vois que l'internet. C'est même c'est pas publier tu sais pas dans la photo moi il y a photo, tu sais le preuve pour j'ai le preuve au personnel mais on a tenu dans denga WhatsApp, j'ai le preuve et logo kaya nyata tes États-Unis. Après wana drummer na quartier là té. Album attentat, préparation, Afrique du Sud. Comment on a Michael Jackson coupé ses mots dans le bagan, tout ça, ce n'est pas facile. Ah bien, Tchernobyl. Moi, je suis un oh, il y a solo. Pasi nangaya yo, ozala kyoloba, oyesu yo, bosadi, onanga moko. Nasali wa 4 chansons dans 4 albums attentat. Champion beti générique, tout capola ba bon na champion. Mais tu sais le bal, aujourd'hui va bien. Obimisa des albums déjà par rapport à bateau bayebi tchétché de balle ba olobage oui album a tchétché de balle ezo mbaté ce qu'on a na yeba pourquoi album a tchétché de balle ezo mbaté pe on ngi nzaso lo mususu te o nde mutu na sina comprendre o comprendre ni te non tala bango kona o mon album o ya ezali mukie tchétché de balle rankiné tchétché de balle Aboudara ba misien tout ya mboka oyo tete le bal aboudara mututu po ya beta pa kofi to po ya kenda poto pani ba ko qualifier na makama mabe bongo ngai naza lo rola kofi lo midi Antoine mutaba problème ngai na ya na Luanda muta convaincre ngazate na nini ba misien botanga tu bazalia oh soki nani oh nani pamba David Taka ngala dit tous les quartiers à Paris. Châtenay Malabry, on est sous bois, port de Vincennes, port de Lila, Sarcelles, bah quartier na ngala vanda une année France la poto. De mes koufi, la bête trop beau rezanga combo. Na mika terminé mbasu.
Comment nini Mbasso. L'homme de bêta généré quoi. Mais c'est qui? Tchétché des balles. Olongwa ki ndenge nini? Question de Olongwa ki ndenge nini? Na longwa parce que Cindy a comment diriger biso na mona ke mona ça diriger biso ça bien tant na longwa nanga. Donc Olongwa pona Cindy ka pona mutu mususu. Et comment déjà ndako na binoti. Bino bozala ka boye mais ba ko tiango été comme boye. Nani ozo mona azo beta mo ba biloko esimba par rapport ya bino mo ba mission. C'est rien. Mais c'est mon côté. Et pour obimisa ba biloko, oyo kata biloko ba ninga te. Na la fa bimisa lo na mboko yo. Na minute fonda obeta ko le kabino tout, fonda obeta. Obi fonde? Oza fan ya fonde wa. Lisa. Ngana bika Lisa po ya za petite sœur ayebi ngana ayebi makamu so ça na quartier. C'est tout Lisa po la ngai. O so ki journaliste mo atika la motaka, na yebi wala mamba aigle jaune za mtawo répondre mamba. Merci beaucoup, amis fidèles internautes. Merci beaucoup, téléspectateurs. J'espère qu'en ce moment, vous êtes tellement nombreux. Il y a une émission on est sur www.idologie.tv avec David Ewembe. Toutes les choses qui se passent ici en Angola. Donc, actualité penda. Et là, là, et pas David Ewembe. Merci beaucoup d'abonner à Bisso tout. Merci d'avoir tout. Au moins, j'aime mon botsaka moi pour commenter l'émission il y a David Ewembe et ça la bien merci beaucoup l'espace et Yambi Idéologie TV les locaux te déplacer pendant dans plateau pendant et déplacer et quand bon na Marthe dans un bar restaurant FM Good Live donc et pas il y a Abedachou Fiston Mukendi dans na kati ya Marthe wana en face ya Monir kaka dans le bien ba place monsieur zaki na moi la et quoi ya kana ngopé donc bilenga Marthe et zongi donc to kotaka wana et pas ya Abedachou Fiston Mukendi awa qualité donc au côté au lia bien au mela bien maramnion so et vous la pepele donc merci na batutu au balingara David mais merci beaucoup à toi Patrick Mach donc derrière la caméra sur le moment la image qui toro boy donc ça Patrick Mach me aussi bango et pourquoi pas na non ko judoka loyal mon vieux Chinanga Bonabiso tala game mission no lobby David yo pendoza Zakari Bababa sur na mboka oyo pour lingi polémique makasi mutongo pe na yamaki on a ça une interview lelo azana plateau nanga donc lelo na plateau nanga je suis avec Tchétché des balles donc musicien ya munene na kati ya mboka oyo donc naza honneur penda ya koyambaye c'est pour la première fois et avec Tchétché des balles on va essayer de parler en long et à large par rapport à ya carrière na e ndenge nini makamba musique eza ko évoluer azako kokato azako kokate Tchétché des balles ouais artiste David Ewembe Tchétché des balles Tchétché des balles la plateau David Ewembe to lingi to ba santé na yo eza ndenge nini donc hyper cool mon randi na ça donc ngayo na ça donc pepele lingo pepele oleka chose grave na mopandi to ebité eza ka peut toza na Max Moulier oyebi biso mwana mwasi ya pembe aza nani yo moko présenter to yo moko na loba basima ye ayebi erga loba yo monga mono ebise loba aye ye ka asa makamuna yeli bata idéologie tu va yeba ye aza nani Nenet anti Bouchou aigle jaune Nenet aigle jaune anti Bouchou on a combo na ye Nenet aigle jaune anti Bouchou azana Tchétché des balles toza na émission na yo David Ewembe to yo ko expliquer ba faire ngo lelo ndenge ezalaka bato ba comprendre pena que non ezaki pona nini ezalaki bon po lelo komi boy pona nini pourquoi Tchétché des balles monde entier yebi yo na ko linga te pena na zonga sima par rapport ya vie na yo mais na lingi kaka opesa bato moi histoire moko ya mokie na lingi oyebisa biso kaka Tchétché des balles pourquoi à Longwa quartier latin et Tchétché des balles a se retrouvé en Angola. Sur plan artistique, Tchétché des balles dans le quartier latin étant que danseur, pas drummer. Aujourd'hui, justement, si ma ouais. Danseur. Amilo, mi ami mawe. Amilo, mi mamwe. Ya Johnny, ya Gégé, maman, mina konzemba tongo pourquoi? Mukulu sunga babia. On a jeune, on a le terrain goza. Et ben de l'avenir. Yom to bina na nzembo wana. Tchétché des balles. Et le ngonga yango. Après wana drummer na quartier latin. Album attentat, préparation.
Afrique du Sud. Comment on a Michael Jackson qui peut s'emboîter dans l'eau, na bagan tout ça, ce n'est pas facile. Bah tu vas comprendre si Afrique du Sud yo Kendaki va un peu mon clair. Tu de balles à Kendaki na quartier là terre. Tu au bêta na Afrique du Sud tu préparer un album Attentat. Tu de balles avec Champions to Music appel esthétique. Tu préparer disque Attentat récit total. Mais yo de bêta Attentat et générique ben Attentat. Yo de bêta ngo to bêta banze mo msusa kati. Ah bien, tu Tchernobyl. Ngom na nyangula. Oh, il y a solo. Pasi nanga ya yo, ozala kyoloba, oyezu yo, bosadi, onanga moko. Na sali wa 4 chansons na 4 albums Attentat. Champion beti générique to kapola ba bonga na champion. Sukantime awanga moteme peli moto nga. Number 1 ye. Eyue CNN. Tono bengendoi. Era orchestre abe na chef. Recrutement ngai mo na Blanchard na tezo moto salon. On a quartier la tena Mikili, baki Olympia. Orchestre pas et Panzani. Mais ko fait le mide azonga na zina bila ou babia nani de Picho na Mamali. Tozui nani o GF Fong. Makina mon fleurio ou on a solo ma musicien que ni soleil ni fallait rien. On en a déjà. Mais tu vas dans ton sali appel à partir de la pote de sala recrutement. Kende pendant la télévision sala émission expliquer pendant que non quartier la tête toujours recruté. Na kende émission boy muta yebsa bon vient absolument pas quadra koraman. Na quelle émission lobby nango plein à craquer libanda. Ba soleil ba nani wana gypsum ça kota kala gypsum zalaka. Mutu kondolo. Cardinal. Nazo beta histoire vrai. Bon, on peut surtout la même histoire. Mais on a ni fallu pour pas ater. Donc, dans ma solo, il y a quartier latin, Tchétché de Bal, mon colo, il y a fallu pour pas. Azam mon colo, il y a Gibson. Si, Gibson, on a mis sous l'anga. Ah! Bourron, Pelaya, on a mis sous l'anga. Maman, les tout pas gagné, on a mis sous l'anga. Ça va depuis que on a passé la danse, on a l'accès à beau marché. Pour bon, on a bina bouloule. Pour balinga qui était dans Bassam Tchito. Nous avons une vérité histoire. Maman. Bon, combien dans le clip il y a V12. V12 dans l'album Attentat. Et c'est Karamoulaï, wake up, bakati tout ça. Vous comprenez? Si vous avez un wake up, na misu nanga vera mbo binga mi mafeli taizon ba mission orchestre ba ko mutema mabe. Feli taizon okendete zo agende banga mi mafeli. Tout on a et ça la vérité originale. Dans le bas on a recruté mais ici tu soleil, tu arcadiniero, tu ba chanteur, ba tu musicien, tu kusa alors quand tu suki boy rendre. Tu chiki to akena na JB ba ekira ba mission ba la miki wa OV vers ce JB mpia akena na ba pipio. Après tout ça dans le mouvement quand on est au répétateur ba jour mususu pas na on revient na mo pas sans nen tu te déballe tous musiciens mon boy ba ila inga ye lobby na mon frère mutakenda so langa Eric tuti na ah président solo musicien habite ah zéro mon na ba na mon frère ça la test na mon frère na mon na bien mais dans ça que non pour ils ont bien fois na oche pour biso ba musicien pour ça ah voilà un chef de répétition Blanchard Miatezolo bassiste chef d'orchestre Vera Mboba outi mikili baye droit de veto. Ah bobo, adigila mwana bobo. Mboshi le pasaye na quartier latin. Sam Tchito ayiti Kenya atikali bazongi bango ba somono babani mouvement ba boulon pela ba parti basse. Oza ba réalité dans ce sol. Moi je suis l'ancien des quartiers latin monta ou mela on le ganga presque tout le ba na zate pour na ngana roloba. À part Blanchard. Puis tu mon histoire lelo. Ah, meneni lobby na ko kito na rep ko fait ça mon a type on a zo bina danger na appréciation pour mon pas sur la peine na biso normal non mon pas germo ayabo konda demi na imasa comment on a fallu on va na rapport na bandal on a bandal ça va ba si mo zo bina fort za lobby na mon frère bina danger ya to ke non c'est ben otinda falia bina oh mais si vous avez ça la tester. Et ça histoire vraie. Et ça été que on a pas gagné tout nigga Tchétché de bala tinda fallait bien. Mais Tchétché de bala mutaïb ça fallait que no bino non tala. Pour écouter ngai na zana et là on ça été na parler à Vincent n'est pas ouera. Mais le bino faut pas mémoire na la samba. Ndenge la mission sur na tuna bamba kombo. C'est normal. Yeah. Pour nous na ça on a ça l'émission mo boye pas ya massa ona ni
Kayembe. Et puis si Makele na Ndombolino, et puis si Makele na YouTube va répondre ndenge na ndenge. Ce n'est pas moi qui étais parti prendre Fally Poupa. Là où il était. Ce n'est pas moi qui des balles. Moi je suis un chef simple. Dans ce temps-là, Fally Poupa comme un artiste et tout a été testé dans le quartier la terre. Et ça que le chef, c'est tout normal. Pour Moutakene, c'était Eric Touti qui lui a amené chez Kofi là-bas à Montfleury. Alors, Ngaï Moussou a vendu directement la Moni, na répétition na Osho, na Moni Baye Naï. Carrément dans un chef de répétition. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire mon travail. Je n'ai tout nié. Comment? Bonjour mon frère. Bon, nous avons bien. Si nous avons bien, comment on a fallu, ça va. Bien, non. Sa tête, c'est bien. Nous avons bien. David. Et il y a l'oquette, tu as fallu à Balola Wana, na Lukarango, tu les as rassoutés. Bon, j'espère que on est là pour monter à ce boulot. Il y a un salagima. Le cas pas Mastaya. Ayemba, tu peux essayer de Willy Boula. Papa Naroki, Pesanga, Maboko, Ngaiko, Mobola. Ce qui pour la monsole, les alibolingote. Tu me dis magie. Wana ngai kaka la kati ya quartier la te. Ngai na mona ndenge vie mo bakima ko felo mide na mbona na malette ya lara. Vie mo mbule. Biso to va na quartier te ko feti ya so loboko boy. Bon, ba okenda poto. So yo tout alibo na yo okenda poto. Aolia lilala. O apena mutu so yiko komola ndalo boko mo ki okimisa loboko. Na oshwe. So ba histoire belle na quartier la te. C'est le longwa ndenge nini pour se retrouver Nangola. Nakoli na quartier latin. Tu es bête à Borizanga Combo. Nakati wana kata ka ntanga makamwana académie petit de la bien na Paris. Quartier latin académie. Somono. Yo. On va comprendre fait. Ba on li a peu au Kofi. Mon habillé dans le passeport, ça tout dans ya Paris. Ngai musika sika pichu Concorde et Eric Bamba Sente, Eric Mente, Tonton Lai, Paris, Nassam Chitouloua, Kinshasa, directement, Brazzaville, Pont Noir, tout Air Camer, tout ça là, ça se contrôle 2 fois pour le visa. Tchétché de balles, tout suite au côté Air France. Air côté Air France, mon avion changé, test malati, vous comprenez? Je suis pas Air France. Air France, on a vrai en Afrique. La musique est en bon, David. Tout comme à Paris, Académie, une année en France, tout ça là, tout. Tu vas à Londres, à Lausanne, à Genève, tu vas à l'hôtel, à Formule 1. Tu as dit tous les quartiers à Paris. Châtenay-Malabry, Aulnay-sous-Bois, Port de Vincennes, Port de Lilas, Sarcelles, quartier dans la Vanda, une année France, la poto. Na umene na yako na hizo ngamba na zongi su quartier la terre académie Koufi na betiko Borizanga Combo na mikate binene nini mbasu kombo nini mbasu l'homme de bêta généré quoi mais c'est qui tchétché des balles na ndiaye na 12h Borizanga Combo ngamo mobimba et preuve année je sais que yimo mtaloba na ba radio bato musu bandima ata yongo lelo na zawa na yesiko na Luanda to na komi na Luanda. Na rozaka dormir na téléphone. Et olongwa kindenge nini? Qu'est-ce que olongwa kindenge nini? Na longwa parce que Sindia comment ko diriger biso na mona ke mona mo sa diriger biso za bien tango na longwa nanga. Donc longwa pona Sindia pona mutu musu. Et comment il déjà ndako na binoti. Bino bozala ka boye mais ba ko mo tiango été comme boye. Ndenge comment il comme bon. Mais Sindia pas diriger ça na normal ba té chef yo za no si balter mais to za na poste musu ya za likolo ça na normal. Na enviera pe ko yemba. Ah, yo ne daki bakal. Na vite ni na envier ko yemba boye donc les aboye. Té faut Luanda na. Merci beaucoup. Histoire au penda tité de bala Betty et ça lui plaisir bon on a boss Mboshi na États-Unis on a mobile Ross Ndimbo. Donc bozala on a David Mbero ça la bien. Merci beaucoup à toi Kashito ambassadeur na kata Turquie on a bablo lobaki otinda tindara rapport talaka tité de balle donc ça la bien quoi. Ça peut bien na Ipobo à lui. Na les camps de tchétché de balle. Oh, les camps de tchétché de balle, bah, il y a problème. Groupe Wana, oui, David, on a reçu des problèmes. Joyeux anniversaire à toi, au déton tombeau. Donc, il y a boss, Aïbe Bio, des moutons, à Kola Nango, à Zalara Nango, à Botama Nango, donc, comme on est à musique. Donc, préguntage.
Antes de vivre, você não perguntaste, donc tem que perguntar. Donc avant Kende, il faut autour na penda. Donc merci beaucoup à toi, Abedachou, fiston. Donc na Max après Nini émission il y a David et Wimbe Ezako Leka. Tu sais les balles. Tout bête non sur ce qu'il y a Luanda. Voilà. Évolution na yo. Évolution na yo. Tongo ye Luanda. On a Luanda. Ezokende ndenge. Bon na Luanda na remarquaki ba tantu o na sali. Na mekaki première disque na Kingandi. Na teka on a il avant tes alara bien mais il beta te o sala nzadi le teta. Te. Na zula mondeka momuke. Par rapport à nous les Kenya. Et là on a sepelé na Luanda des années. Na Luanda bo mata na kati taxi bo sokote na frère mo wa ngate futa taxi. Première chose. Là on a sepelé Luanda ata baya bakabaka. Mais malamu wa Luanda ezaka ndenge wana. On m'a dit taxi leader ndeni te leader au foot atenga mona foot là. Deuxièmement na sali barbecue na kuna na ilia wana vient na vie célèbre la 4 question na repose un peu bazalaka. Na mona pena bato basala mulongo ba esomba ba CD. Mes premiers disques tellement na yebaki ndenge bakenda banzela o so bimisi disque okende nzela wana te ya mona moni et bon on peut beta na onte na ba pala bato quand même beta na bato basombaka. Na ba pala bato pour musique beta feka ba pala bato. O beta somba CD beta ba pala bato. Après ça c'est acte des apôtres. Acte des apôtres, j'espère que tu auras filmé. Miguel ma confrère tout ça barbecue c'est le manzombi qui producteur. On a besoin de terrain. Nzadi acte des apôtres. Acte des apôtres de bêta. En Afrique d'ici il doit être concerné. Et bêta en Afrique d'ici. Première musicienne à Luanda mais ma musicienne en Afrique d'ici, JC Mavinga et Trésor Wenge. Tchétché de balles. Des musiciens là ouais. Ouais. Si, mais des musiciens. C'est normal. Ya, OK, nana bango. Si tu es bêta, imagine pas petit Jésus Didier Chombo. Tu bêta kuna, tu bêta na boîte là, tout ça, playback, tu bêta, tu longa, tu Cape Town. Tu bêta na Cape Town, tu oubeli kuna après jour et séjour ko ki tu ko zonga. Tu komi tu zongi na Luanda. Pe ça mon pépé ma bête tchétché de bala ba Afrique d'ici. Mais tu sais le bal. Aujourd'hui va bien, au bimisa des albums déjà. Par rapport à bateau bayebi tchétché de bal. Bah oui, l'album a tchétché de balle et aussi mbatté. Ce qu'on a yeba pourquoi l'album a tchétché de balle et aussi mbatté. Puis on nous nous assure le mot sous. T'es on de mutu, n'a pas comprendre. On comprend ni. T'es non. T'as la bonne on a. Oh, mon album. Il y a les amis moukier. Oh mon album. Epic sana. Album. Titre Epic sana oui. Epic sana n'est na comprendre. Que? Ils ont un bon mot. Il nous a dit. Nous a puis ça la histoire à moteur ending wana. Ça va le mot ça simba ça là ça simba. Obi open simbi. Oh. Vous n'avez pas bon rebeta tina Paris go et bon rebeta à Londres. Te bato ya ta frère simba benga biso. Boyo ka chanson ya Boss Hippo bois lui HBL. Vous comprenez? Boss Hippo bois lui HBL. Linga lokola caméléon. A changé ka ba idée lokola minute à montrer. Ba espère ba il faut boire lui bolingo eza lokola nzete oya nzube liboso yo matango ebongolongola basende po yo mata tranquille mabe ya motema soki ezwi déception si toi faire bolingo il faut mon aboile asundoli pasi nyonso epai nenete aigle jaune ye wana vraiment aigle jaune omona ngo bate azozelanga côté moko boye. Stratégie ça non nini pour l'album à tchétché de balle. Ozo bimsa turo et au Simba au Simba kisi au lia mutu na famille le bano déjà pour tu as dit que vous avez na kisi le bano ko banga ici lelo ezaka au lia mutu te et comment ndeni jimo betam super au ba stratégie no turo do salango mais ça faut tambola ndenge on go bimisa album ba kenda nzelo ba sala be po ba yoka yango il faut la sala bon. Par rapport au cas il y a musique ndezo beta manamboka oyo nani ozomona azobeta mwa biloko esimba par rapport ya bino mo ba mission c'est rien mais c'est mon côté et pour bimisa ba biloko oyo kata biloko ba ninga de na sa bimisa lo namboka yo ade na minute fonda obeta koleka bino tout fonda obeta obi fonde ozaka fan ya fonde wa fonde na mbonda ka fonde na mbonda za na palanka soki fonde na ebi obi ko poser une question mo que non ozoka déjà mbonda nga na bi mbonda te na bi bokechu mais ce rôle au moins que le lobby fondé faut que ça nous ba journaliste mo tout dans votre question le lobby na fondé là tu fondé pena na sepel ne parce que yeto a palais
tant au moni papi matalata au moni po boalu tu vas parler moko ah mais on est pour la main scène pour la boss et nga osolo na ndenga ndule fondé abimisi single ezo beta tous les 4 coins ya moka oyo so la otambola oyoka single ya fondé David bino ba musicien David ko te pourquoi David et puis que ça ne zobima fondé félicitations au lobby musique abimisi ndengo lobby que ezo beta tous les 4 coins ya moka félicitations na sepeli fort ezo beta tous les 4 coins mais nga tchétché de balle na préféré na beta musique na beta tous les 4 coins ya monde ya Luanda te e bandano awat e bandano awa pe ke te musique e bandara abandina te il faut bandano place te joka jour que pique ça na au moment na bandana Congo et pesa mpepe aw après au kende Pont Noir à Quai Afrique du Sud Paris Suisse Lausanne et Panzani monde entier tous en souci ya bateau basalaki banganga o bosali tout que non musique a fondé beta musique a fondé beta ndé ba frère na solo na to ba bazo kango na préféré pena bo comprendre le bo sala donc bo sala le ga te pesuka na 4 bar na biso ya Luanda Mutamba Martite bo fe beta pena ki sasa ponga na otikini na otiki sasa ko yana ngolo na komi mais na yebi ke eloko ya fondé na yoki yango ti fondé za frère fondé na kina abeta nete abeta nega na Luanda on a sepeli na ba ndenge lobi te ono ba lobi ngala komi na vana na bar moto na yike no mizemba fondé zo beta na ngabeta ke la bar ti mais ce que na zo ba ndenge David a lobi so ibo sala nga ke no pesuka na Luanda ngala o sepelati ko sala pena ke no eloko beta presque tous les 4 coins du monde entier ndenge na promettre bino lelo tchétché de balle album Pixana ezobima façon ya kolinga lokola caméléon a changé ka baide lokola minute à montrer ya ipo boalu c'est-à-dire chanson wana et beta tous les 4 coins du monde et non tous les 4 coins ya Luanda tout ça tout particulier bon côté quoi tara tous na maison FM Good Life dans le bagou mingi ti quoi. Merci beaucoup. Toujours continuer masolo na biso na tchétché de balle bo sanzi penaka oui tchétché de balle lever il faut nzembe beta tous les 4 coins ya monde il faut karaté et beta na kati ya Luanda oyo to na Angola awa penda donc et ko sala bien té dès que dit fomba epsan que de balle nzembe fait beta ka monde entier donc avion zuyo ba memeté au Québec beta en Arabie Saoudite le bi ba bengo ke beta na Dubaï au moins chez wana na linga ngije ngo za la bongo beaucoup flatter musicien beaucoup bêter gâter beaucoup gâter que bêter la barre par là capé bêter la barre ya Mars voilà beau ça la bien mais à taille bandel mais beau que ça musicien faut monde entier zelo yo ga nzembo ipo boalu nazo epsa bino lelo soki boyo ki amote na otika ndule tete bala bia otika ndule mais biso pe to kanga maloba o Patrick Mash kanga maloba o to bi ke to kotela ngo tete le bal rankiné tete le bal abudara ba musicien tout ya mboka oyo tete le bal abudara mututu po ya beta pa kofi to po ya kenda poto pani ba qualifier na makama mabe bongo ngai naza lo rola kofi lo midi Antoine muta ba problème ngai na ya na Luanda muta convaincre ngazate na nini ba musicien botanga tout bazalia soki nani pamba na ndenge na beto lisolo ba depuis tu tala ba place na outi na ko na ba jeune mo bazalia ba mona na kinte ba pe ba jeneli baza ba junior belga baza ba mata ba avion si on comprend valeur à muto solo na ida bon musique on comprend on sona ba avion tchétché mais David on comprend que to solo tchétché de balle mais non ça la mission sur la koi a faire fali ba otina mbongo mbango ba mission to tanga na so ba koi na otina mbongo ba vina bango ba marche ba quartier on comprend que c'est différent azana ba on a raison de bato balo ba gayo za ga impoli o la teti o ba dimanche na bi Janeli Mbemba j'espère que beta pas lumbilo sa gi Pierre courage bazali bato ba beta ba interprétation banzembo bato David et Wembe sengel olongola tina longola linesi na loba na vérité nga tchétché de ba na zoloba omoni na Luanda awa na loba vérité presque bato tout boyebi ngai partout ezala leader au benga ba comment ba leader soit disant parce que ba betara ba chante nga na betara
banzembo ya quartier ate pour na utakona na ozongo chance parce que pas na biso mon amoto azali na référence c'est pas ça où tu là référence dans les quartier quartier latin on a raison dans la quartier on a bêta banzembo la quartier latin mais ba age ezokeli J3 Junior Belgado Tripasson moi bêta banzembo na ye tu moi album nezoleka moi banzembo ne mo ezoleka Tripa bêta ba chante ba clip pas bien zo ça là Tripasson non c'est pas la vérité hein nani yo natangi dia Janeli na bandit J3 Junior Belgado Tripasson te Janeli nani sus ba leader ba zamo mingi nani sus ka bango ba leader bango Sunda Racine Racine Sunda Racine ça on bêta pas nanga comment peut na orchestre orchestre na it bon ngala na uti ki sasa na ima mbe uza le kawate ba age ezokende ceux qui to mi pesi quand on va chante to comment papa mikolo mande fois pembe to yeba avenir loni to salite nga na uti ki sasa na émission mo vrai yo ki singa soni batuni nga tchétché attends souvent na ngolo beta ba chante habite na beta référence na biso mais na fin na ça album epic sana ba masa na ba frère nanga soko yembi nzembo ya orchestre moko banda yemba na misato ya yo otindi su nzembo ya orchestre batu mususu banda yemba 4 ya yo to mesanisa bato alwanda bongo ata bato bazala de la kati ya salle moko okende moko otikala eza conseil na pesi bino ba pesa bino pena message o natangi tout le leader na bana basi chouchou play nani susu chouchou play nani susu petit c'est oimba chengao petit on l'équipe a chanter sur son oimba petit on a basé belé tanga non dans le bat chouchou play petit Linda yego taimba déjà aimba bien chanteuse musu nani azalaka osama bala mibali boye abusa ni kombo na ye chanteuse moi osama bala mibali mama bani ndeni azalaka mo ayepe chenga na palon mo na mimi petit moi si là c'est yo na petit ndeni tikela na petit bon nangai chanteuse mo bo mo yima na bosa ni kombo na ye chanteuse on a dit lesbien on a comme expliquer ça qu'il est lesbienne mobimba chanteuse mo na bosa ni kombo na ngapi na ibi kombo ni te Patrick okweba kombo na yebe aza leader na kwa na ye oboyi ozaka chanteuse na ngati mais petit on passe na mama bala mibali ti wana zaka pe oyemba shenga bazalaka de moko kenda mikili bazara bango de lo ba mapasa moko kenda poto souci wana akenda luka mobala journaliste jeune mobo balo bazara bona raison hein yango na ngalo baka elo moko conseil na pesi yango wana nga tchétché de balle na quartier latin na tamboli ba mboka presque tout nazana ba massa na ba mboka nyonso mais nazana ngai danger na ndenge nanga nazana ndenge bona binoté na pesi bino ka conseil tous les ba o ba benga ba leader a na Luanda mais bon nous avons un esprit na Betty Boris dans 4 coins qui chasse à Londres, Paris, Genève, Suisse, Lausanne, tout le mboka et ça la pepele donc malbalinga le balona émission yango wana et tant que tchétché de balle na lati linette tchétché de balle a pesi bino ka conseil nga pe na lo balanga mingi te par rapport à conseil au tchétché de balle a pesi bino tchétché de balle ba projet d'avenir na yo ezanini bana Luanda bana monde te yo do nga mingi 4 coins ya monde base la nini pour na tchétché de balle album epic ça la première chanson ezanzembo ipobo à lui façon ya kolinga lokola caméléon a changé ka idée lokola minute à montrer ba espère ba tiers ba air ipobo à lui bolingo eza lokola nzete oyanzube liboso yo matango ebongelongola basende po yo mata tranquille mabe ya motema soki ezwi déception si toi fera bolingo il faut mon aboile asundoli pasi nyonso epa ya nenete aigle jaune ye wana nenete aigle jaune ye anti butu donc les 3 les 4 tous anniversaire ya Baby You tous na David j'espère yom to filmer aux alana ouais ils ana babé ngoni espace wana nini Palmera les 4 na ozo ba mission tout babenga rapidement na Lukapa mon frère à moi Konde Mustafa l'éléphant Lukapa ko beta na mariage ya Ousmane ya Maurice na moi si na Sarah to beta to longwa les 4 mariage eza le 12
Donc Tchétché de Bal on a musicien mais il faut même un journaliste pour Zalawana pour amona mambongo na okendo sala kula pour ba webisa bande ko aga be bana na batu na mambongo na niveau ba lukapa kuna neto yoka ba ça déjà bongo toi na Luanda ba message que de la gabe toi na Luanda te ba sala bon po boya pala ngate po mona so muta oli la so muta gagner ah yeah ça ka lokoso aux diamants on ngate ba ba yebo faut ça batu te kuna aussi bate yango ba sala ko mo ga ke na kana Tchétché de Bal si un peu ça va programme donc lukapa so to uti lukapa to ye. Après, on a un musicien, on a vu Al-Qaïda Louyeye, Junior Strabos, Trésor Wenge, Trésor qui t'a Kinshasa, parce qu'il peut boire lui, Azana Maman à Flat Hotel. Nous avons tout embellé le col de na Kinshasa monde entier, Tokeno Kinshasa, tout ça là, un mois à Kin. Tout ça, les promotions en Zembu, na mo pépé na mo rebeta tellement na Afrique ici ba benga so to zola ba avion kuna ba passeport na angolais, to kende mo ba mboka Afrique to tourner Afrique. Après ceux qui au senga plus longtemps, ceux qui to zonga lona to yara pona ko ya ko tala, mais siège est comme na Kinshasa. Tchétché de Bal, na kototo na ro zanga ko toutes nos questions te ça la bien te. Au tikin au sali plus ou moins 4 mois si je me trompe pas, 3 mois. Au bénéficie na nini. To différence nini au moni par rapport à évolution en musique na niveau ya Congo na bino na Katsangola. Il y a-t-il la différence? La différence c'est belé parce que na Kinshasa tous en a mamie là, tous en a ba journaliste bazali. To boki bino za pour la air internet. Mais j'espère sur vous salper plateau, vous appelez antenne à chaîne au beta maman monde entier directement, j'espère on est comme un bébé. Mais internet peut beta monde entier. Ce mutaki Caribou, vous êtes dans Caribou variété, dans lequel on a costume à pembe. Donc aucun comment pose le canal de émission? Si, mais pour il y a moins de réponse ça. Il y a un PC dans le concert, le PC m'a miné, il peut habiter foyer Mbelanga la taille qu'on a TV, aux autres bien, aux exprimer bien, et PC ba corps, musicien faut qu'il ça loin de bah on va ça faut pas ça l'effort qu'il n'a pas qui ça bah qui n'a qui bah ça va et vient bah quand ah t'es là vie n'a pas mobile maintenant comment t'es tant mandé fa pembe kola au moins bah que non ah on a ça gini il faut transférer mon na otikint na Côte d'Ivoire na yé na otiki chasse na Côte d'Ivoire na ça recherche na musique ndé na eloko na komi awa na zo dimisa album Epic sana ebima Epic sana e wumeli fort mais ndé na otiki chasse na déjà force na maele ni na ibini na sala pour album ebima donc nga Tchétché de Bal na sing na pesi non so merci idéologie na nga yango wana ke ba master msubu na Luanda ezaka conseil bo se donner na ba chante trotter pour mamande frappé ya pembe. Merci beaucoup, c'était Tchétché de Bal. Na minute oyo tokomi na version na biso ya masolo ya balabala. Donc émission oyo ezalaka mingi masolo balabala. Donc masolo balabala cela veut dire bango basali soki biso to yoki to fani na plateau to tuna to lobelelango. Masolo balabala to zabongo na Tchétché de Bal to fandaki boye to moni na internet. Ba journaliste abasi bazo tumbukela Tchétché de Bal. Tchétché de Bal oyebanité, Tchétché de Bal kombo ya Tchétché ezala kombo ya mutute, eza kombo ya bar o ezalaka na lemba. Rôle banini pona dossier wana. Bon, réponse nangai d'abord Quinks Lisa aza petite sœur avait une nation ngo binanga. Muta petite sœur dinga bien, bana bo mwana nga. Aleki nangai. Lisa ngana diga Lisa pour yaza petite sœur ayebinga na ayebi makamu son ça na quartier c'est tout Lisa pour ngai o so ki journaliste mo atikala ka motaka na bido wala mamba aigle jaune za mtawo répondre mamba c'est tout ngai aigle jaune mtawo ba répondre aigle jaune o eza rubrique moko masolo balabala donc bato basalaki biso to moni yango na yo sola na bino oza membre ya les camps balobi Tchétché de Bal ayebanité rolo bani mpona bango. J'espère que mon père soit bien dans la bande. Avant, on va à journaliste dans la carte de Rwanda, on a Tchétché. On a Tchétché de Bal Bandakala. Avant, on va à journaliste à Bamboko. Tout le monde Lisa, le bâtard mon président, le monde Lisa. Pour y aller parler à Bissoyoan. Avant, on va à avant, on va bêta comme moto à Chinamboko, Basimba, micro. To yebi place bango baouta. Ti le lopé, bazala kana ba place au biso to yebeli baouta. Oyebi bango ba ngala mona Luanda na kota Luanda la 15 ans ce qu'on a bête pena 37 ans. Ah, na mona Luanda. Mais makamba lobi ba cosité Tchétché de Bal ayebani nete aza lokolo kilo. Ayebani lokolo kilo mo bala za lokolo kilo ndeni aussi longtemps basinde ba za lokolo kilo. Aye. Mo bala za lokolo kilo te. Masolo balabala Tchétché de Bal balobi
atikala na okende potote ayebi makamba potote potope yebi yete ti londanga za bena mandef oyo tete ba na kenda potote on répondre bon David moni oza journaliste mais vi na yonyo so sala c'est pas dire que au publier en internet tu vois que l'internet c'est même c'est pas publier ka tete ba za la photo mo côté ya poto tete le bal preuve pour j'ai le preuve au personnel numéro non tino na ndenga WhatsApp j'ai le preuve loko kaya nyata te États-Unis non vous allez pas boyer que tete ba magna poto loko so pe olingi passeport pour loko prouver pe poto moto ezaka ba visa na passeport ko kanga no pe to afeli wana koma na ngoka ba montage et jaune selon yo tete le bal akenda poto akenda déjà à part ka États-Unis Amérique masolo balabala balobi na biso o biso to yoka kaka tete de bal azali mutema mabe envers bana basi aza mutu ya keto wana pena na yebite pona Céline mais nga de ma part to vanda ya za ba groupe belé ya basi bavanda na simane na mona nga keto te keto ezala ye mususu yo lingi na yo beta na mutu ande chosa ki journaliste na yo bo nga na ye na za na ndenge mobo na landa kuna ndenga sima yo boyi na onga e musu na ndenga ko boya nga na forcer yo zo loba ka makamba mabe envers nga bon nga ki keto to yo boyi no bêtise o boyi bêtise qu'est-ce que bal oyo tikali yo mo faut répondre. On a un net aigle jaune à répondre pour na barabasio bazolo balba yamba liboso te nga za expérience makasi na vie et ça lit bien un net aigle jaune à répondre côté on a betelo ka histoire na quartier la tête na conseil na pesi ba musicien ba chanteur ba leader à Luanda siko na bana vanda s'ouvre vraiment pour le temps que zo petit na qualité de les balles David moi tout ça là j'espère que ata na cameraman so na zabwe il y a de filles ba tala pepe moi somme na bango na mesa pose la ka na ye mais yo so boy na yo ngebi ke fia na obeta le sola mabe pa ba to ke par là ngolo bani on comprend les choses à mukolo te ngolo bani par là ngolo bani toi dia na mboko fumama a conquista kana ye chichi mais simbi na ngoti nani la personne l'autre là ba journaliste hein ba journaliste nga journaliste te mais nga zanga Luanda na maboko so lingo publier nga ndenge na yo mto yeba mais nga sona publier otaka 15 ans 37 ans c'est combien nga pena ocha ba caméra cachée tout est-ce que vous c'est comme on a point ya makasi au mona Luanda ya makasi obata manga epa ite bien to pesa tije ba mtu teti hein Nanette aigle jaune Nanette aigle jaune na ba na volonté nanga s'il te plaît na ndamba na simata les gens au Kabela fait David même na volonté na ye et soit minoté nga pe na zanga na problème na mutu te mais net au Kabela na volonté na ye so bolingi pe na te na caméra te on est à particulier tete de balle question ezaka pona yo moi de la femme mais yo zo finga bana basi pe bana basi ngo zo finga ba oyo yo au travailler na bango oza ingrat pourquoi Oyo David Olingina Lobani ozo finga bana basi pona nini David bana basi na ofinga bango par rapport à quoi ndi mutazata na mwata vélo apamba les galango te ba petit vraiment on encourage au finga ici mbata ntala niveau on icar ba so ba vivre ni tout ça ba Paris ba tout ça to kena on nous aura tant mon finga même ce petit mot même so atika mo motaka na TV nous vraiment ouais bien je sais pas ils ont pas si ceux qui n'ont pas tchaka ba tout non ka vraiment faute au tchakate bana obatika la yo ko tabonga ouais petit on va traîner mo motaka pour ba tchema ka ah occupé pour nati. Merci beaucoup, c'était David avec Tete de Balle donc bon tenir en rigueur.